Mais touti wapi tokomi wapi tozokende wapi tokosuka nango wapi. Nous allons les découvrir ensemble avec vous. Mais remarquez, mais basi nyamabe. Oh, mais atomona papa na biso Portugal Emmanuel Duque ayaka koyiba mbeki ya bomengo troisième partie. Who is this? Suite fin wana nani azangi bobangi. That has the guts to go inside the shrine of the great Idido to take what is not his. Ayiba vraiment eloko eza ete. La maison de production, fidèle de production. Mais pour les couvertures de tous vos événements, reportage, mariage et deuil live. Mais remarquez, the great one. un grand maîtresse. Nayaki vraiment côté là yo. Mais na moni yo te. You invaded the shrine of the great Nalobi Idido. yo koti na grand nanda ku ya grand maître Idido. Ozui oyeze yo te. Intention to hurt your friend. Na likanisi ete oyo kende ko détruire moninga na yo. Pona oyeze ye. Like I've always done. Mais naza ko avertir yo. Today you stepped into the shrine Avant of que the great mokolo yango Idido. ekoka. Together with the honor of this Nalobi ozui. what and life is the day Lipumu ya kokota na kozwa mbeki oyo. Ezali nde mokolo oyo oyebi na komema mokumba oyo eleki nyonso. is now in your care. Nalobi sikoyo mbeki oyo ezali na responsabilité na yo. Protect it. Esengeli o protéger yango. Has been for you. Batela yango malamu. You will die as well. Nalobi mukolo oyo yango Very moment ekobebisama. anything goes wrong with that Yo person, pe okoyeba na kokufa. you have been warned. Oyo kinga malamu. Ah. Mais basi nyamabe. Mais la présence y a mon président. Fidèle du Motonzambe. Mais l'artiste est cinéaste, la star du moment. Pas besoin a besoin de couvrir la fête na yo, na deuil. Émission live et conférence. Fidèle du service est à votre disposition. I have concluded all Ah arrangements papa, for vraiment oh ezali if you leave programme oyo totie vraiment il y a jour il y a enterrement. Donc tokolongwa na morgue directement. Toko sala mwaska na ndaku et puis toko kende mbala moko kunda ye. It is well. Eza malamu. I commend you for all your efforts. Na sepeli vraiment na ba effort nyonso zo sala. I heard what befell your parents. What is actually happening? Sikoyo nayokaki apropos ya ba parents na nini komeli bango vraiment. Within my power to secure their release, and I'm sure that before the end of today, Nalobi nasalaki nyonso na bokasi na ngai ete bazala malamu bazonga ndako bakidnapaki bango. Ah, nayebi ke banzambe bakobatela ekoza malamu. I think we need Ah, this. à part yango papa na j'assure que okozala vraiment na besoin ya moi mosolo oyo ah. For the burial, in case there's anything. Pendant les moments d'enterrement okozala bato bakoya otala yo okoya babatu Please don't hesitate to let me. esunga yo I vraiment don't mpona think mwa I makambo will be taking mosusu. you that. Thank you very much. Vraiment naza mwana mingi ya koloba te mwana ngai merci mingi. Appreciate it. Yes. Ah merci papa j'ai apprécié. Tika banzambe babatela yo. Ah na yo pe longo papa. Come on. Garde. Mes fidèles du 5 heures est à votre disposition. Balobi olingi ou apprendre Okumba motuka. Olingi ou apprendre coupe couture, hôtellerie, esthétique informatique. Mais cinéma, animation culturelle. Neba cours de langue pe ezali. Le rôle anglais, français,
pe alphabétisation na baye oyo bayebi kokoma pe kotanga bolamu te. Mais Fidèle du Centre est à votre disposition. It's funny. Ezako kamo. I traveled all the way Natambola partout na mokili oyo. To get this pot and destroy it. Nalobi, ngai vraiment na yebi. Ete, mbeki o na zui na kosalela ngo pona ko détruire na pe ko komisa kino na suka. Ngai nde na kokoma tata ya bana oyo kaka na nzela ya mbeki oyo. Calculated move did I make? Nalobi ezali vraiment eloko moko mutu ya nga na yebi na kosala. Guide this pot. Na kobatela mbeki oyo ya kobomba ngo malamu soki te na kokufa. Extra burden into the existing war that I'm already in. Nalobi, nako zwango la kocha ngo pina na se ya mabele ya mokili oyo mutu akomona ngo te. Metoko suka na ngo wapi? Nalobi oza na besoin. Mais basale le publicité. Basale le spot publicitaire. Vous avez besoin de lobelaka. Ou ezali ba activité. Ou ezali société topé ba produit na yo. Mais benga Fidèle du movie. Benga Fidèle du story. Mais remarquez. Bah si Niamabe. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ce film? Ah. Là on est à la affrontement. Maintenant, aussi ta IME na angola Chine du qui est nalobi mwa babiloko mwa cher wana ozana moyo olakisa bato nalobi oyo eloko te na olakisa yo nabi it is not the that determines its potency. Nalobi eza mwa biloko papa mano ucho zwa kuna na métier ki angano laksa. Do not cross. But you're busy parambulating. Nabi, nalinga vraiment na sala nyonso de façon que na empêcher otambola te na moko yo mona na sute. That's it. Mais pona obanga kami beko nena ngana kenona na manenga malembe. Where you go around every day causing nuisance. Nabi na mona buzobo sala otambola partout koluka ngai. Oloba makambu ya matanga ya madam na ngai. By the time you get to the house, you see the poster. Nalobi wana une importance te. And I'm inviting you and your cohorts, especially Portugal. Nalobi na konvite yo na bandeko na yo oya kotala ndenge enterrement ya mwasi nange kosalama. That person that comes there. I know they call you Angola. So you are used to Angola. Nabi na yo kabia benga yo so na nyango wana. Nana na tina kutu te oyeba yo. If you try it next time. Nabi soko meki malasima kote mananjela na ngai. Ona kosala yo okoyeba. Nabi okoyeba pele pourquoi ba benga Angola. Soko yebi te yeba. I will circumcise you. Na ko détruire yo. By the way, thank you for taking care of my mother. Ah, de toute façon, merci nengo oza soin ya maman na ngai, na papa na ngai. Oji vraiment soin ya papa na malamu. Naza reconnaissant pour na yo. Ah, it's in cost issue. Answer that. Has not been taking his course this morning. Nabi na yebi. E ba parane ba za sukuna te. What you guys doing? Nabi ndi ngo basali ngai. Ndenge ni babil bolibe bango. Ah. Metoko suka na ngopi. Malobi festival ya Kafu Kafu na cadre ya premier anniversaire. Ya Edovoice Story, histoire de conseils. Mais avec un mystère Amos Quantum Biswego, la miséricorde de l'Éternel. L'homme de remarque, autrement dit aisément lu Sabanzambe. Mais en collaboration avec Edovoice, avec Fidèle du Story. Malobi on a besoin au côté d'un groupe. Il y a les amis de Fidèle du Story.
Mais benga biso na ba numéro eza affiché. Please. Mais remarquez, What are you doing? pardon, Osani. Give me back the pot. Na biso ki c'est la You have to beki. destroy it. Pardon, ko bebi sangote. All right. Malamu. Malamu. You know what? Oyebi nini? If it's the kids, I'm going to send them back to you. Nalobi bana na ozong My houses, banda kuna if you want them, Soko wana I'll give them all to you. na pesa ngo nyoso what pana do you want? Just Only name it, yebi and sanga I, yi. Portugal, will Yebi give sanga yi everything back pesa to nga yi you. mbeki Don't na just kopesa nyoso. destroy the pot that will end up destroying us. Banza mbeki oteso kite eko détruire biso kanga banga na Destroying the yo. pot will never destroy us. Na lobi soki na bebi sango yango ko détruire biso te. Eko détruire nde Only. yo moko. Yo kaka. Ah, Smile them now. na lobi eza protection nanga. Eh? Look at it. Nothing will affect me from destroying Look at these it. pots. Na lobi Look at it, please. soki na Because détruire we are yo. no longer bonded together. Look at it. Okoyeba kine da Remember, tradition we're ebe na friends. kosalanga. We have come a long way. Pardon. For decades, we have been friends together. We talk, we suffer, we did everything together. Please don't destroy me. Tosala nyonso elongo masa. You know we Pardon are kukanisa. Oyebi malamu ke But you tozaba went ahead masa. to kidnap my children. Mais yo ke ko I kidnapper claim ba they are ngai. yours. Pe olobi ete baza yo, hein? Have You them. will never know Na peace. biso bango Once yo in ko my life. zanga kimia na tino no timbi finanga. Have them. Na I give biso them back bango, to you. zo bango na pesi yo bango. Please. Pardon. I can still have them once you're dead. Na mona bango I don't susu. need to give Baza them pa back na to yo. Ozo msilanga su bango te. Please. Po Look at ozo it. kufa. We are friends, oh. Tuso ba It's me, maso. Portugal. You Tuso think eza you're ngai. the only one that Chogo go to duda. the shrine to steal a pot of life? Yo ke kuna No way. koyiba. You're going to let the Mbeki ya bomengo. way. Po na ngana beba. Mother. Oko kufa. Please. Pardon. Please look at it. Don't do Pardon. this. Let them Vous have avez remarqué? Basi Niamabe. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ce film? Nous allons le découvrir ensemble avec vous. C'est bien mon votre humble serviteur, Mr. Amos Kwanzambi Swagger, la miséricorde de l'Éternel, l'homme de remarque autrement dit l'Iswaban Zambé. Ah, mais sûrement ils allaient en auto. Mais Portugal, Emmanuel Aeba na koyiba meki ya bomengo. Mais na tempelo ya grand maître Idido, afin que Aeba na ko se protéger. Angongo ya kosala bitumba na moninga na ye. Dona, Something. pona Aeba na ko récupérer bana na ye. I don't think my pot of life and power is Nalobi na kanisi te que meki na ngai ya bomengo ezongi na tempelo. Esengeli na zwa can get mine as well. soin nango malamu. Destroy me. Soki te yango ekobebisa ngai. Will happen to him because he has Nazomona neti Duna eloko moko te kokomela ye odona oyo po ye aza na nguya mingi. then I need to act fast. Naza na besoin Will do that. ya kose renseigner malamu na yeba. Mbakwe. So you went ahead Mbakwe. to plan the burial of our own daughter Nalobi without our consent yo and vraiment approval. okei kosala mabongisi ya enterrement ya mwana biso mwasi sans que biso seemed to be toyeba. perfect. Nyonso oyo biso And we tobongisi. are just finding out. Biso vraiment tozali lisusu considéré te. You Yo and that young man yo na elenge mobali intentionally wana ambushed us. Intentionally ambushed us. in bino our bozali own daughter's vraiment na burial. makanisi ya mabe ya kodetruire biso na mboka oyo. Yes, Malamu na my daughter's burial has been nalobi planned. matanga ya mwana ngai And date deja has been ebongisami fixed by her husband speaking. kala mingi te And date they'll be ekopesamela having a bino epai ya stopover bokilo na ngai. here for us to see her for the last time, according to our custom. nalobi elandisama kuchumi na biso ndenge mbongo oyo ngai nazwaka mosolo ezalaki nde ya mobali oyo ye nde moto akoyeba na kosala mabongisi mpo na kokunda mwana ngai.
pe nazana posa ya Imagine. moto mosusu te aloba nanga soni makambo ozoloba yango wana makambo ozoloba yango wana oza sur. See how confident you are sounding. Nalobi oyebi vraiment biso ndenge totambusamaka na mboka oyo wana eza trahison zosala biso. You can plan. Nalobi soki yo okanisi ete okoyeba na kosala mabongisi poda bokundami ya mwana biso it will not work. sans que biso toyeba ekosimba te. Naomi is our daughter. Na comprendre que Naomi aza mwana biso. Ingere muma. I decided not to plan the burial Na se decidaki with people na that have been kosala lobbied to programme make sure that te the burial does not hold. ya kokunda mwana ngai I have said this. na batu oyo bazali kolinga te ete yango wana ekundama. Whoever is not comfortable with the arrangement should decide not to come. Nalobi nazali kutu te na intention moko ya kosala ta ba réunion na bino oyo boza ko comprendre makambo te. Makambo pene osoloba yango wana yo oza siko nani yo komi nani. Burial must not hold. Nalobi matanga wana ekosalema te bakokunda ye te bakokunda ye te sans que décision na biso ezala valide ekosimba te. You think you can fix the burial yo kanisi yo okotia vraiment dati ya matanga ya Naomi mwana na biso nyonso and approval? No. jamais okonsulte biso ekosimba te. Ude, Yuzube, Anam. Ude uzobe una ekosimba te. Plan it and let's see how it work. Nalobi salango totala soki ekosimba te. Na bampaka babetaka monoko mboka Mr. Amos pe abetaka monoko mboka me tokosuka nango wapi me papa salaka mabongisi ya matanga na mobali oyo abalaka mwasi liboso ye akendaka mobembo atikaka mwasi na mboka me mwasi akufelaka na maboko ya mobali mosusu na mobali yango ezalaka nde dona. We cannot sit. Mais tokoki kofanda te pe totala and that ex-convict succeed in this totala ye a réussir neloko oyo akosala. Donald has promised to give us nalobi kotala nyonso oyo dona mwana mobali oyo a promettre biso 2 millions de dollars ekosimba te. Esengeli tosala nyonso na makoki na biso totala ete that burial will not ete enterrement wana esalama te. Ekwaneneka ngu Mbakwe is not the type of person you can stop without taking a serious action. Mbakwe azali moto oyo te bino bokoki kopekisa atika likambo na malembe esengeli tosala eloko moko soki te tolobaka bilobela pamba boye. Nous ne pouvons jamais parler sans que solution ezala esengeli toloba tosala sikoyo nini mais tokosuka nango wapi. Big salutation à toi mais maître rouge na club flamme rouge nde makambo. It is not my duty to stop you, but I must warn you. Nalobi yo osepelaki kono koyiba meki na ndaku oyo nayebisaki obatela ngo malamu ezali makambo na ngai te ya kolongola mwana wa What greater responsibility can that be other than keeping this pot safe? Nalobi kotala To avoid it being destroyed. mokumba ya kobatela mbeki oyo yango ya makasi nazokoka te yango oyo koya kodetwinga pamba. What you are carrying. Nalobi mbeki oyo yo memi the moment he starve of blood yango and nobody tells tango him ayokaka posa ya komela makila esengeli omelisa ye protect pe obatela ye and honor it as you take it home. Pe oyeba na komemi yango malamu tango ozokende nango na ndaku na yo. That is not a problem, great one. Yango neza likambo Can do all of te that. la maîtresse nakosala ngo Then so shall it be. etikala bongo ashokoro monkoro nunu kokonkonku
Mais toko suka nango wapi? Maître rouge Alusha Ngingi. Mais la correction na club flamme rouge nde makambo. Mais les champions Yannick Wawa Ozotala to Ozotala te. Mais fidèle Mofi Production pour la production de tous vos événements. Mais vous en avez besoin un reportage, un mariage et un matanga. Et activité na yo songolo to pakala. Vous en avez besoin de la live. You see, Vous en avez besoin. I did not want to say this thing before we did because I don't trust him that much. Besides, I don't know how he will react to my suggestion. D'ailleurs, ngai kudu na koko chikate. Natala bango vraiment basa makambo ba nga basala wana yango kumpembeni siko. Nini to sala siko? Nini otoko kiko sala vraiment? See, Tala. we have only one option left. One option. To saka na option mo ketika na biso. Ezali na ko boma ye. To eliminer ye. And we have to do that as quickly as possible. Et Seigneur to sala ngo aussi vite que I possible. need that 2 million naira for my exam title. Oh. Nalobi, to zana 2 millions de naira o to zako zela. Ba ko pesa biso. You found this inside the wardrobe and you Nalobi, touched it. oyo jango wa pipi o simbango. Nazoka na se kuna ya garde robe. You must fix the burial Et date of Seigneur lui your a wife fixé date ya enterrement ya mwasi na yo. to correspond Et correspondre with the date na date that Angola oyo Angola fixes ayebi na ko for his fixer. wife for Naomi. Ye ayebi pe na ko tia date pour na enterrement ya Naomi. Et puis We have done everything, to sali nyonso but kasi you give me some money pesa nga to mbongo help me esunga ngai mobilize some youth of our village pona na benga bilenge ya to join mboka na forces with the biso. youth of my kindred. Baya vraiment na ko assister biso na hijack moment The ya body enterrement of oyo Naomi de façon que va protéger Immediately on nzoto ya arrival Naomi tango yango koya Mbakwe's house. toyeba na ko récupérer yango biso nde tokunda yango. I know you have Est-ce que yango voice. esalama ndenge nini? But it will be easier for the youth of Nayebi this bana village mibali ya bilenge ya nguya bazali na to do the mboka job. na ngai. Nayebi bango malamu They oyo na will kozwa hijack the mpona corpse basala and mosala give ngo it malamu. over to you for burial. Bayeba na kobotola nzoto wana mpona kopesa ngo If yo oyeba na kokunda yango. Naomi's father refuses Soki or does tata ya Naomi anything, baboyi since he to doesn't pe want mutu to moko boye do ayebi na anything right, kotelemela. we will show him where he will sit. Nalobi yo okomona bango bakosala oyo bakokosala. Father, Oui I tata. will send my people to give you more money. Nakotina batu nanga bapesa mwa mbongo okende osarrange oyeba nde nini okosala mpona makambo yango, ok? Send more money to you. Nakotinela mwa mbongo. Don't worry yourself. Komitumisama te Consider this done. nalobi yo mona kaka lokola yango esi esalemi. This is a matter that has been solved. Wana ezali makambo moko ya pasi te oyo biso tokubela deja kosala. Eza likambo te. As long as I'm here, Nalobi aussi longtemps naza awa pe naza na bomoi. my people. Yes, Nalobi na batu na ngai. People listen. Tokolonga. Est-ce que nayebi ke batu no bayokaka yo vraiment malamu? Ma big salutation à toi, Maître Chalako, chez Nelson, Melikondi protège. Sécurité toujours, on attend. Boss. Boss. And who could that be? Angola. Wana nani? And he's here with his men, fully Eza armed. Angola. He demands your presence. Alobi azana posa komona yo. Mais remarquez, At my signal, shoot any idiot. nalobi soki na I mean, peso any signal. scallywag Tire that moto makes any nyonso. funny move. Akoyeba na kosala boningani moko ya pata punya. Dangerous.
Nayoki jeune wana azali dangereux. Nayoki yo mokonzi. Ah. Ma big salutation à toi. Yalita Mabaya Dangola. Mais papa na Pedro. Mayama. Israël Nanjili Bozota la tout Bozota la te. Tu besoin na posa ba couvrir. Na fête na yo na manifestation songolo to pakala. Mais benga fidèle d'histoire te. Portugal or whatever they call you. Ah, Portugal so ki nani ba benga ka yo. Na yo ki ete bana nga bazana ndaku na yo. For us to have an understanding. Pe na moni ete bazali bisika moko malamu. Na lobi neni yo kokota sans que ngana na invité yo. Visit my own children. Na lobi nazana droit ya ko yatango nyonso kota bana na ngai nazana tina te que ba pesa ngai invitation so penini. You're not doing bad, my brother. Gives me a great pleasure to namoni ete eza pe sika moya mabe te bana nga bafandi naza sûr que bazali bien sécurisé kati na esika likambo te I will come to pick them up. nakoya kozwa bango But make sure that they are in good ntango condition. nakokunda na mama na bango. Rassure-toi que bazala bien protégé. Okosi mutu moko te akozwa bana ngai dona akoki te pe yo pe okoka te malamu ngana dona te nasala o nyonso nalingi ntango na ngai kokaka me tokosuka nango wapi na biro ya fidèle d'history, fidèle du Mofi Production, fidèle du chanteur. With the most dangerous man in the city. Alors bien sengeli to yeba ete tozali affronter na batu moko ya mabe na mboka oyo. Faut se préparer. Mais tu l'avais vu, Mukasa numéro 14, quartier Biela. Mais la commune ya Kimbanse que mais bon, on a fidèle d'history avec votre humble serviteur, Mr. Amos Kwanzambi Suegur, la miséricorde de l'Éternel, l'homme de remarque autrement dit Lissaban Zombé. Mais chaque jour, à partir de 15h, puis la rediffusion à 23h, mais aux on a besoin fidèle de production, to lobela ka activité na yo songolo to pakala. Mais benga na ba numéro eza affiché. Mais yo moto sala ka makambo ne ko bongola mutema. Mais pona nini te to la ne la makambo na bosembo. Pona nini te de bana ko senga na kolomo kili apesa mayele pe bonyo. Ya koyeba na komitambosa na sena moi oyo. Au lieu que tu côtes na bonganga, au lieu que tu landa bilanda landa, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne fait suivre d'aucun chagrin. Mais bilengi alelo to landa lombango na biango e salami malamu. Tala. We will not keep our ears on the ground in the morning. So that we'll be the first to run to his house once his wife starts crying. Seigneur, il y a vraiment un tongo, il y a un kotala. Tout le monde a vraiment ndenge makamamo, il va qu'on se passer. Il s'en mal à mon mini. Aguante. Ici. Thank you for job well. Merci pour na musalo sala kitoko. Merci, merci. Mais bango makita na bango sala kaka ya konyoko la bana na bato. Makita na bango ezalaka ya koboma ya kobwakela baninga masu ya kobwakela baninga bokono me toyokani te na makambo ya nzoto yokimaka na kimpeve mpona kosala moninga mabe mpona kodétruire baoyo bazalaka les plus faibles en esprit me yeba ete liso ya kolo mokili yango emonaka bipai nyonso. Mais côté où l'État a mon raté, côté où bateau na mokili ba mon raté. Why are you here?
Mais kolo mokili ye monaka bisika nyonso. Mais pas ni yo oye ana minitio, hein? Fallait au salaire te. À quoi la nyao? Mbano. Mais mais qu'est-ce qui va se passer dans ce film? Nous allons les découvrir ensemble avec vous. Mais remarquez, mais basi nyamabe. Maintenant qu'on l'a dit qu'on a Matteo. Ogadi. Ah. Hey. Mais papa likolo komara kilo mokolo wana. Papa. Mais okoi, obeti libaku. Likolo nanga. Nako tombola ngote. Nako tombola te. It's very heavy. Et comme kilo makasio. Et comme baiser 100 tonnes. Les hommes naga. What happened to you? Mais ni nawe comme yo papa. Come, let me carry you. Come, let's go now. What do you mean you can't lift two of them. I can't lift any of them. Makomi bale. Nakoko bouchete. Nous makomi bale. Makolomi bale. Zombe naga. Ma big salutation à toi. Nathan Katende, le jeune parolier. L'homme des précieux travel Ozokato. Ozokate. Mais pour une unité qu'on soit solution na boboto mais bise koma kaka ya kosala na mabe mais bise koma kaka ya koinana mais heureusement Nzambe asalaka bato mosuna lisa banzambe na moni abu bonbon. Ah. Mais papa a timbela ba jeune na bango nyonso ba bana ko sala na kimpeve. Mais tika kolo mokili apesa yo makoki afin que oye bana ko sosolo ba plan nyonso ya monguna afin que oye bana ko kimango e bana ko simbate oye zalaka bomo na yo e bana ko simbate oye zalaka libota na yo. Et ben la costume maté oye zalaka ba affaire na yo. This boy. Nalobi elenge mobalo yo. Ye ase dati kaka moko ya kokunda. Moi sinangaka dati moko openga na te. Whatever that is giving this boy, in fact, whatever that gave him the impetus to fix the better date of Nalobi nani yango apesie for mama koki ya kocha dati moko kaka ndenge moko na ngai. Nabi na kweba ko stopper. We have to beef up the security at the mortuary. Et c'est vraiment. That idiot will attack us. Boye bana ko cha sécurité makasi na moke wana. De façon que idiot wana e bana ko approcher te e bana ko zonzo to mosinanga. Ah. Mettez ko suka nango wapi. Nous allons le découvrir ensemble avec vous. Ma big salutation à vous, mon conseiller privé. Le commandant Omar qui laisse ça. La commune c'est le bozota la to bozota la te. He came up from the house and saw him charming the compound. Nabi, abime libanda. He fell down after calling my name. Lupangu. Na kika zobenga mbangu kaka. He cannot talk. He cannot even move his legs. The same time. Yango esalami kaka. No one knows where the charm is. Mbala moko boye na mbala kata. Eko sema to lukato e bani e uchi. Muda tali baba na boye. Person will be rewarded with Ako bola ginya tela mila Na bichiko lela mwana nga mwasi. Chiko lela. I'm going. Nakei. Back tomorrow. Nakozonga lobi. We must find a way. Toko luka façon. To sala de toutes les façons que papa no ayo kamalamu. Hein? Chiko lela. Hein? Ah. Mais bango bakosala mabe na butu na moi bakoya kosala sambla netika balingaka yo netika bazala pour yo njoka ne baba nako ya kotala pona koyeba ba plan na bango esimaki to esimaki te
mais 100 jours ezalaka mpo na bango mais mokolo moko balobi 99 jours to mpe 99 jours ezalaka mpo na bango mais mokolo moko ezalaka mpo na tata kolo mokili Chief Mbakwe was to show mais us that Chief he has Mbakwe chance to protect himself, ye vraiment ndenge nini ayebi na to kokima strike whosoever à se that tries to protéger par prevent rapport him, à attaque oyo vraiment tries to attack tosalaki him. na kokoba kaka na kobundisa ye He will not only hear from me, yo he oyebi nga should malamu be te prepared for what is coming his way. nayebi soki oyebaki so nga naza nani tokotala na bango bapolo ezalaka We'll run down to the Catholic Church and tell the priest about our predicament. nalobi nayebi se kaka Take us to our prêtre grandparents in the par village. rapport ya makambo na biso eyebi na kose pase alobe nakende kuna aprie ka mpo na biso nabi nanango ayebisi yo Just focus on getting out of this demonic house with me. Oh, okay. Don't let nalobi anybody hear about this. ntango nyonso kaka leki na ngai namona ye abanda kolela na bikoyebisa motu te tokende ya I am not allowed to leave my house until after my daughter's burial, which is nalobi napesi mpena nzela te bozwa mabele na ngai mpo na bokende kokunda mwana ngai it's a pity. Yes. nabi malamu mais remarqué mais nini yeba na koleka mais yeba na kobeta papa makwe ayeba na kobeta ye attaque ya molimo mais sûrement ayeba na kozongisela ye mais wana ezala basemblant ndenge nini yo okoyeba na kosala mpo na kosilisa vraimen makambo oyo par rapport ya date oyo batie mpo na enterrement ya mwana yo ndenge nini yo okoyeba vraimen na kosala ntango yo oboyi biso bandeko na yo toya mpena koaproche yo mpo na makambo yango nalobi nazali kaka na bokilo moko oyo ezali dangola soki namoni mutu moko apusani liboso ya nzoto ya mwana ngai mutu wana bakokunda ye elongo na mwana ngai mais remarquez mais abitumba ezalaka ya kimpeve na monolobi mais yebake monde ya molili yango ezalaka komplike ndeko na moi babanda kolukela bitumba mais yo monaka bitumba yango ezalaka ya moi orke bango na butu bango mpe bayeba na kobongisa nyonso afin ke bayeba na kodetruire bomoi na yo mais papa yeba na kozwa retour ya kisameti na ye akoma kolela akoma kobelela moto moko asunga ye maintenant na kosunga yo ndeko meza na bato mosusu na pasi na bango ezalaka nde fimbo ya kolo mokili oyo ezalaka retour ya mabe na bango moko oyo bayeba na kosala baninga me yeba kotambola ndeko me yo makanisi no ezalaka ya kodetruire bandeko yo makanisi no ezalaka ya kosala mabe yo makanisi no ezalaka ya konyokola me mpo na nini lelo osunga lobi oseka lisusu ndeko oyeba na kosunga mpo na nini lelo olie osunga no one steps on my toes with the intention to harm me and lives to tell the story. I'll be here tomorrow to see anybody make any funny moves during my daughter's burial. They will probably end up with my daughter. Aya kopusa na liboso ya matanga mwana ngapa na kocha desordre bakokunda ye elongo na mwana ngai Hey Jiggy, where's everybody?
Mais les gars, you guys have to do whatever you need to do to make sure you hijack the cops. Immediately they arrive to my in-laws place. You hear me? Yes, The boss. youths, the elders, everybody, shut it out. You hear me? So your job there is to shoot. Shoot anybody that tries to stop you from taking over the cops. You get the code? Yes, boss. Get the car ready, let's move. Allez, boss, se préparer, tokende. Ah, malamu. Ah, metoko suka na wapi? Ingénieur Jonathan Kipo Imutamba. Mais na marché de la liberté, Zalara yo. Ingénieur exaucé mala. Ya chéri Julie Unoni. Ingénieur Guillaume Kalaki. Ya maman Eugénie Napana. Mais commandant d'Inzei. Kapai bienvenue na parquet Yanjili quartier 7. Mais bozota la to, bozota la tête. Mais big salutations à vous, le président Achille Booko. Mais de l'association de tous les cabinistes au Congo. Mais bozoka to, bozoka te. Mais pour la colonne na film na bino nyonso. Ya Mister Amos Kwanzami et Zemolisa Banzame avec toute son intégralité. Mais vous abonnez na chaîne Nabiso Fidèle du Movie. Mais pour la colonne na film et conseil interprété avec une haute suprématie de la sagesse. Mais big salutations à toi, ingénieur en Fumu. Mais modeste Zalara yo.